Si tu as besoin, au bout d'un moment, total, ça va tout Jésus-Christ. Oui, que si il y a un pasteur, il y a combien de fidèles. Les lois de la lutte, moko, bazoni ngaba, bayi na basala nzam. Pourtant, bayi na basala nzam, bazona confiance à basala nzam bete, ale mbala moko, même les chrétiens, tu sais que non loin de chez moi, maman moko le bien au sambe la soute. Pour la nine, donc ma rambabo et ça lié bien. Donc nous allons perdre une âme pour un certain une frère au total à combo. Na mususu wana interprète ma fille nigériane nani. Voilà. Ata yo moko. Mais yé nenga wana asa modéra na concert ya Bob Moïse Mbi. Asa la tina bapel de fond. Bon moment on va faire ce conseil. Donc on sous-entend que baba to basola ba yebani. Bible lobini so yinga na moni mabe pa na yo po ate pa li pasa na ngai. Mais il faut na kutana na ye. Bon so yima bele ke bele ba kutana ba loba yo kakati. Te ba kutana pe. Même so ba kutana fo loba ke ba kutana. Na émission wana o le kaki na chaîne mo bwana to kotanga ko mote bango ba zalaka na intention ko loba mabe abatu. Mais pour ton information, il y a beaucoup de journalistes au Bayana Seka Bakoya malade ndek, excusez-moi. Les vecs a prié pour eux le lobabika. Mais même dans reconnaissance que tu es malade ndek passer dans l'assemblée la biso. Ata yomo. Bien, yom to yambaka bango yebisaye buya. Yebisaye mbongo bangulu abatu vraiment bakangela ye. Azong sambongo. Mususu azonga ko critiquer ba pasteur. Akimi awa mbongo omoni soki bobotami ozana bobotami na ba mama ebele ko kansate que soki oza mwana mwasa liboso ndoza plus légitime que les autres. Le droit pour en dehors du journalisme nana pe juriste, le droit dit ceci: les enfants nés dans le mariage et hors mariage reconnus par les découyus de son vivant, ces enfants là ont le même droit na baoba na katandako, même baoba libanda, même si a déclaré bangote, même soki moko ba membre famille à reconnaître que wana za mwana na barondima il a le même droit, c'est-à-dire yebisa pe Suswana, ils ont parlé, Lukayo na basoda, ils ont été qu'il y a un pasteur qui est derrière ça. Ils ont makambabo tegi lupango zimbongo, au lieu, bamsu bazuite, nde ba luxo na bambila, ozong sambongo. Alors expliquer, de nyala ba lukela ba lukela de l'homme mususte. Rafungin nous le présenter la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour croisade à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh nyo saza na problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital et moi na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-867-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup. Toi et Babango avec Yves Pan, tous directeur des efforts, de vaincre. La série continue toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Rafungin, Boss Bosson. Voilà, merci à toi, Raiskang, le super pour caméraman. Merci aussi à Destiny Shop, Balobi, Ruby, Vwemba, na Kati à Londres, on a 20 km consommant congolais. Et la Bossanité Maréchal, surveiller sa restaurant, il est dans Kati à Dallas, on est toujours ensemble, consommant congolais. Et donc ça bien aussi. Nandegonabiso les vieux constat de Mercoulé Pembe la papa n'a pas de lait Diomi Pembe on a déjà maître
il y a solo Ousmane Gouzele Firdaous Nakati à Parigo et sans oublier champion Kaba Ngotiko dans les champions de Genève et Pembeni wana et namoni aussi ndeko biso ya Kati hein Jubil hein maître Jubil aussi pourquoi pas Chris Tembo na Bosanyote Cédric Ntango Roda mineur et Pembeni wana dans le procès Claude Ndomasi Mabiziki à papa social. Voilà, nous sommes déjà avec les jumeaux de la presse congolaise et puis tout ça na le deux jumeaux pasteur Banaya évêque Pascal Mukuna baïkaka aussi Samara Moyo et Bimisi Bangambo Belé et tout le qui bango pour la vérité par rapport à Makamelo côté Roger Baka par rapport à Makamelo côté Dakumuda et par rapport aussi à évêque Mukuna Ninya Lobaki pour na pasteur Mosimbi ba jumeaux bakotara déjà les deux jumeaux pasteurs en tout cas bonjour. Bonjour Yves Pan. Bonjour. Les deux jumeaux, bonjour. Bonne santé. Tes santé zanango kitoko makasi. Ndenge bana nzambe bazolanda biso de partout dans le monde entier. Santé za très bien. Et là quand on bango kaka bazala bazapete pour quatre vérités ya masekité zobim. De l'eau. Voici Kande. Bon, Kande li passe na nga tsoloba. Donc toye poto meka ko expliquer tout par rapport à ba marambo zoloba mais ça la bien té. Bana poto ban Afrique, ban Nzambe, bas la pris par n'importe quel vanté, tous la mokilo li kunyeza makasi, soki jeune nga bima, faut pas tout baïnaye. Donc il faut koye banini ko loba, faut koye banini ko sala, parce que biso photo me demander batu vers le royaume des cieux et non pas to lukato désorienté batu ba qui n'ali fait le sala bien. Voilà, bino boza pour ou contre Marambo y a faire gégé et surtout que Marambo on a biso d'akumuna balobaki nande on a biso aussi Roger Baka. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre Bango? Manga la roye bisayo d'abord premièrement biloko wana so bando landango totunaki Google. Gégé veut dire quoi? Gégé za moko ba dialecte na Albanie. Ne balobaka Chiluba, Kikongo, Kiyanzi, Kisakata, c'est ça. Donc il ne faut pas se mêler dans ces histoires pareilles. Et puis ce qu'on l'a bien, bah prononcer on nengo bango ba lobi wanati. Donc tu vois que nazolo bango ka keza mauvaise foi, mutema mabi. Puisque tala na ndeko ba bengi nani frère nani te frère oyo mususu azaki na mukili nani. Voilà. Mais ce frère là lobi azalaki na kisi. Tozo tuna nano. Tango azalaki non na mukili. Alobi soki linda soki na nazaki soki sirène. Il avait quel succès? Azalaki na succès ko leka jibe. Azalaki na succès ko leka we. Azalaki même na succès ba leko bazana ngolo ko ba Fabrigas ba Fali. Non. Vous comprenez? C'est pour dire tout simplement que c'est de la haine. De la haine. Mutana li kunya lingi kondima mutute. Et puis yene ngazawana. Nani yango abongo lise mutema. Ce que ça y est souvent, nani te yaki. Mais ça la peur spirituelle. Nani la lobby nani salaka kirdam. Nani a commissaire pasteur parce qu'il sert à bongo le sali 2 semaines à commis pasteur. Nani a pensé au Bible lobby a ba pesa batunyon so bate yati. Il faut pas qu'il y ait plusieurs prédicateurs. La Bible réfute. Oui pour les Bibles so boya. C'est pour que batunyon so ba comme batunanzela ya perdiction. Si tu as besoin, au bout d'un moment, total, il s'abat Jésus-Christ. Oui, que si il y a un pasteur, il y a combien de fidèles. Les lois de la lutte, moko, bazoni ngaba, bayi na basala nzam. Pourtant, bayi na basala nzam, bazona la confiance à basala nzam bete, alembala moko, même les chrétiens, les condiments que tu sais que non loin de chez moi, maman moko alibia au sambe la soute. Pour la nine, donc ma rambabo et ça lié bien. Donc nous allons perdre une âme. Pour un certain un frère au total à combo, na mususu wana interprète ma fille nigérienne nani. Voilà. Ata yo moko. Mais yene ngazawana asa modéra na concert ya Bob Moïse Mbi. Asa la tina appel de fond. Bon moment na ko peut ce conseil. Donc on sous-entend que baba to basola ba yebani. Bible lobini so nga la moni mabe pa na yo pas ate pa li passa na ngai. Mais il faut na kutana na ye. Bon so ma belle ke belé ba kutana ba loba yo kakati. Te ba kutana pe. Même so ba kutana fo loba ke ba kutana. Na émission wana o le kaki na chaîne mo bwana to kotanga ko motibo bango ba zalaka na intention ko loba mabe abatu. Mais pour ton information, il y a beaucoup de journalistes au Bayana Seka Bakoya malade ndek, excusez-moi. L'évêque a prié pour eux le lobabika. Mais même
reconnaissance que tu es malade et que passer dans l'assemblée la biso atayo moko atayo et puis mutloko la avec mukuna za na bana lokola ba pasteur François Mutombo ba Jamwamba ba le Jimo ba pasteur Stéphane en France. Non, je te dis. Et puis, vous appelez l'IPAS Anayo, Jimok Chil, ni nous regardons Baksana, on doit l'obéiter par rapport à la dire le moment qui n'a pas télé, par rapport à faire Guégué, nous avons besoin de Nicolas Batia, la Bisso. Nazara contre Batunion, ça va s'opposer à l'élévation et à Batu. Pourquoi? Au Yébi Bible, les Olobake, mon clisso, Azalo, la Mouinda. Lorsque Mouinda est opé, la fois Missunio, c'est mon nom. Lorsque Mouinda est bêti, Missunio c'est mon pasteur Moïse. Batu ya monde ya ténèbres. Batu bazana misala mabe. Bako se pelate lumière ya nzambe éclaté. Il faut pas former biloko moko azana bino bino bo sali nini o ya sali. Siko bato o baza ko attaquer ne baonde ya Satan baza ko attaquer. Mais bako sacrifier parmi nous comme ange de lumière. Ba yepé ba lobi ke tolo ba makamba solo ya royaume. Qui vous a dit que c'est un royaume? Or, Bible, laissez l'ivraie croître ensemble avec les bleus. Donc, ivraie croître ensemble. Tant que mon colon kona koya, à kopona ivraie, à tchekoto, blé, à tchekoto. So, tant que yo, oza mon colon konate, yom tolo na kite. Malamoko yo banoko lukasko blé wapiango, oh blé te, oh ivraie. Yo comme ko juger ivraie, blé na place à ivraie. Donc, même Zamba zo kamabi, est-ce que zana yo juger vrai, ivraie na blé? Zamba lobi laisser livrer croître ensemble avec les blés. Cela veut dire quoi? Yoza jija mutute et za mutema lukuna ya ba congolais. Ba congolais ba comprena que ce qui mutazo matatika penga na diembe la sima. Olia ya goya wa yo matisaye, yo sukoma yebo matane ensemble. Yo zo bende po yo matama ko kwelo likolo mutu ko. Mais Simon, lipasa. Même atato to bagisa. Nakina otomona lo ba pasolo la ba frère évangéliste Carlito. Bah on fait des baba yo ka ba pesi ba témoignage ya ketala mba pasteur songolo pakala to zalaki na monde des ténèbres wane zalaka eloko bato baluka bazala bandimi tuna yé frère Dakumuda a comme passé il a combien de fidèles même pas dans 15 non à part ça na Samuel Ponaye il est païen à l'égard de délivrance est-ce que va saler kirdam mais comment est-ce que l'église en comme goyama n'importe qui nan document ka ye ale abuki mokila c'est pour cela aux hommes na bato basaki na pongabi babanoko bambikuli ya pongabi balongo na pongabi et maintenant balongo na pongabi ba comme na église soit disant ma frère so ka moni succès kuna bawera babeti abina kima na koto esimba pete ko peto ko makasi bien yom to yambaka bango yebisa ye buya yebisa ye mbongo bangulu abatu vraiment bakangela ye azong sambongo mususu azolinga ko critiquer ba pasteur akimi awa mbongo omoni soki bobotami ozana bobotami na ba mama ebele ko kansate que soki oza mwana mwasa liboso ndoza plus légitime que les autres le droit pour en dehors du journalisme n'a pas juriste le droit dit ceci les enfants nés dans le mariage et hors mariage reconnus par les découyus de son vivant ces enfants là ont le même droit na ba na katandako même ba libanda même si a déclaré bango même soki moko ba membre de famille à reconnaître que wana za mwana na barondima il a le même droit c'est-à-dire yebisa pe Suswana, ils ont parlé, Lukayo na basoda, ils ont été un pasteur qui est derrière ça. Ils ont makamba tegi lupango zimbongo, au lieu, bamsu bazuite, nde ba luxo na bambila, ozong sambongo. Voilà, toujours sur moment mouké par rapport à audition, Oyo, bisoto yokaki, l'évangéliste Papi Nginamao. Évangéliste. C'est ça, et puis Kobo Sanate, faut boire à Mingi. Papa Gilles Ndombele na Madrid. Papa ya Irène Ndombele, wana papa Bukilo. Faut boire à Mingi. Oh, là, ça la bien. Voilà, sans oublier pasteur David Mputu. Mon grand frère propre à partir des États-Unis, bateau bassan Nzamba solo à Kenya États-Unis, à Zéla moi si naïeti moi ça y a donc à Salata et Loga Mukete à Salama Ramonio so pourquoi ben dans moi si le comme Mousso bazo de soit disant passer sur Keka Katana Gabon ou à changer à côté. Mon est une vérité et l'autre ça que bateau balingi pasteur Moïse Mbiete. Biso doza bateau ya seka.
nasa toza ba pasteur à seka toza ba pasteur ya Betelten d'ailleurs na sambela pe na Betelten mais comment est-ce que beaucoup ko luka bo bébé sa corps de Christ est-ce que bato bazo ba pourquoi bozo côté là tozo côté là parce que ça pasteur asa moko na bino asali musala mabe alobi ma papa yena sanga na audition na yo kan expliquer lo moko oyebi micro to sela o ata dictaphone ata micro to benga nyonso même ata caméra ou DSLR ba sela o oyebi muta salango a chrétien bilamba olati yango tam so homosexuel muta salango mais la Bible le dit tout est purifié par la parole et par la prière. Oko biloko to omoni ba mituka to mata avion oyo mataka ba avion na tango matango yebisanga mutasala yango na chrétien to so mikolo problème ezanini mundi ngosabu bakozwa kaka face bazinzota jomo américain à travers trop batiki yoni oui nakutu soko bengi ngana ebisoko tikango chango eleka voilà mais na succès na moi nanga yebi ke naza bongo te. Cela veut dire quoi? Na internet bana facilité n'audition na yoki gege wana te obazo soki gege soki zeze soki nani oyo ngana yebi ete papa oyebi nzembongo na comprendre pourquoi diable a lukela ngambo parce que zanzembo moko obi tant molimo na Nzambe kitaka esala makambo nyonso papa Bible zolo ba moko takuta na Nzamba zonga ninga yaki tellement pourquoi ba kipe ba nzembo mususu to balobi boy mais tango akitaka papa batala bien ne ba kitise boy biso monde to bebe voilà et là Francis Kandé na audition na yo ezolo bama Jésus to gege oyebi soki tolandi biloko wana eza distraction oyebi nzembo wana eza na bato ebele bazokota na présence ya Nzambe na nzembo wana oyebi soko meni oyebi okobebisa d'abord kondima bato combien totala na lobi kwa bato Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Jésus-Christ a fait un grand travail lelo basala Nzambe baza ko accompagner que baza ko sala musala na po bato ba yepa na Yesu mais il faut pas chercher à détruire la foi des gens biloko wana tolanda ngote wa lobaki nzembo yembami to pesa nzela na diable te akota à nuire foi ya ba chrétien. Moi je suis contre bato nyonso ba ngoloba mabe ya basali ya Nzambe. Quand tu parles na mabe ya basali ya Nzambe na retourno bango basala ba erreur te. Voilà na pesi bino mikobo désannoncé par rapport à Likambo et Talibiso na Roger Baka et puis na bande comme sous da Gumuda bopesa mbote et puis numéro de téléphone na bino bande ba na bino libanda mboka. Merci beaucoup na bande konyoso bozola na biso libanda mboka tolinga to yebisa bino ke nzembo ya Nzambe soko ke bato ba otatola Nzambe kolanda kabiloba lobate oyebi Bible zoloba place moko na Bible zoloba boye ke ezana basali mususu bakoloba komo na ngai bakoloba kolo toteyaki yo akobana liyebaki bino te mais alobeki bandimité cela veut dire bandimi so okende pa nani et pas Nzambe donc ba kondimba ke pa Nzambe pasteur Moïse asali musana na ye bato mitema mabe batelemi parce que ba comprendre que tolingi to dépeupler monde à ténèbres biso tozobi sa pasteur Moïse courage moi na Nzambe nyoso azolanda oza mwana mukete papa kosaka yo mam papa oza mukolo comme ce qui mutu aza mwana Nzambe musa na Nzambe mbimba akomi kokende koyekola ba ange esa ba ange bazaka na pouvoir na biso tozo pesa tozo senga Nzambe azo pesa ordre ba ange ba on a salaki correct cathologie Jésus atanga place mon côté Bible zo ba c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu ya ngona biso bande konyoso bo batela kimia bo consommer album sans problème biso toza na kata seka eloko ezate zamba pambola batu nyoso balandaki biso je pense que partout bogozala besoin prier quand na musiko ko remarquer tiko takata oza na poto oza na problème grave to mona ba maman en Allemagne ba maman Vicky en Allemagne to samela ba musika lelo bazana ban to moni ba maman France ba maman Fanny Vangu bazana poto kolo azomema bango à travers le sang to zana ba maman Feli donc bazebele ba papa bazebele numéro de téléphone soki olingi eza 00243 89 111 59 07 00243 89 111 59 07 Obengi pasteur Achille Kasseraya Sekon et l'honneur. Merci beaucoup il passe à autre côté ça donc toi basala Nzambe et logo to senga tous à la uni
si tu remarques qu'il y a quand même une erreur et pas ndeko, Bible zosenga kende beaucoup tane bosola. So ka yo ki to bengi deuxième personne avant boke nango ti bolo belango peut-être na ensemble parce que batu bazali. Je pense que nous devons user de beaucoup de sagesse na makambo ndenge so se présenter. Oza na problème wala likambo déranger yo okobenga biso na 00 243 81 60 98 779 Waneza Basel Nzambe le Jimo ba pasteur Yaseka Nzambe avec Mukuna akobénir yo. Je salue pour en clôturer papa Jules Ndombele na Madrid et puis je n'oublie pas Batunyo Soto Balandi Biso Nzambe apambola bango.